ya liwa mosika. Pambate, na 4e génération, yo lobi ete, ba jeune, il faut balonga. Ba jeune oye! Bikeke nyonso, biso ba jeune batokobe bisaka. Kasi olobi ete, na 4e génération, yonde mutokolongi sa biso. Yango papa, na tina na pasi na biso, papa tochekaka elikia epai na yo. Opesi biso, mikumba ebele po ete tokoka kosala. Susi na biso, ofongolela biso. Bae baza na misala, kofuta mamalamu ezali te. Papa, basalera malonga tosengi. Misala ya malonga pe tosengi kati na biso ba chômeur ebele. Bae bakosala ka ba cop sikete papa esimba. Pasi ezali na kati na Afrique. Papa olobaki ete to lobaka ngotango nyonso ete Afrique ezali lupangu na yo. Congo ezali ndaku na yo. Kasi biso na kati na Afrique nanu papa tozali kosala na mabe discrimination. Na pesi exemple papa na Afrique du Sud. Mikolo oyo soki boza na hôpital bosali mulongo yo oza gravement malade. Sud-africain azobela kaka mutu ya pamba. Bakotika ye azwa nanu traitement. Yo zela nanu. Ta mususu baopesa yo pe traitement malonga te. Po oza mopaya. Nzokande papa yo zali Nzambe mokili mobimba epesa meli yo. Lokola Afrique ezali lupangu na yo. Papa yonde tata lopangu. Tata lopango bisika tokofutelaka. Soki ba locataire mibale bazali koswana. Yende mutako ya kotia kimia. Na yango papa biso na kati ya lupango na yo boyokani ezali te. Bomoko ezali te. Papa pesa biso kimia. Sosolisa mokili. Moyeba ete yo ozali tata Nzambe. Papa américain moko alobi Nzambe bato ebele bazali koluka Nzambe. Nzokande Nzambe akita na ye na mokili avandi na Afrique. Baye oyo bayebi ye bakokumisaka ye na tongo pe na pokwa. Kimbangisme oye! Nzokande na mokili mobimba ezali kaka yonde tokokumisaka na tongo pe na pokwa. Yonde tata Nzambe. Ya moko bazali kososola. Kasi papa kopesa retard. Susi na biso mokili mobimba moyeba ete yo ozali tata molimo centre. O biso tozali koluka ezali kaka na maboko na yo. Yango papa tosengi na yo ososolisa mokili. Pe bayeba ete biso tozali na Nzambe ya solo. Mingi bakosekaka biso po tolandi yo. Nzokande kimia ezali na maboko na yo. Yonde ozali Nzambe. Yango papa tokosenga nzembo enkolo. Sale, ya yo no
Merci. Yawe oyoki kolela na biso na kati na nzembo. Ndenge tokolobaka koyemba ezali kobondela mbala mibale. Papa biso tondimi tosekama po ete tolandi yo. Mokili moningani lingomba eningani kasi biso bana ya koreki tolobi ete biso tokozala kaka sima na yo. Koreki oye! Mokili moningani kasi biso tokozala kaka sima ya tata Molimo Santo. Pamba te mosusu azali te. Yonde ozali mokokisi ya bilaka. Tozali na espoir. Denge opesaki biso nzembo. Topesa yo confiance. Papa topesi confiance epai na yo. Toyebi ete yo ozali mosete. Yo okokomisa biso na mboka bilaka. Yango tomipesa butu pe moi na musala na yo. Papa longisa biso, kanisela biso. Pesa biso kimia. Papa tango mususu tokosumu kaka pona pasi eleki. Mutu mususu ayoki nzala mbongo ezali te. Eloka kolia ezali te. Azali na maîtrise ya kosupporter nzala te, ake koyiba. Nzoka nde asali lisumu. Yango wana papa pesa biso kimia. Mama dirigeante lipamboli yakana petete lipamboli 2 3 lipamboli eyakana petete lelo yo namoni na miso na ngai na kati ya bitumba nataki elikya yo nzambe okolongisanga lipamboli eyakana petete lelo yo namoni na miso na ngai na kati ya bitumba nataki elikya yo nzambe okolongisanga Tango nyoso, na nzela ya no
nzambe na biso lobi oyokaki discours na biso. Lelo oyoki kolela na biso na maloba pe na banzembo. Elikia ezaka kepai na yo, yonde utokolongisa biso. Tozali papa na nyongo toye kofuta. Année passée, tochaki roll-up. Tochaki roll-up ya photo oyo to réaliser awa. Ezali œuvre d'art, kasi œuvre d'art oyo ezali coupe oyo toyaki kopesa yo année passée. Tata Simo Kimbango botamana nute osala miracle ya ndenge na ndenge. Obotami osali ya ebele. Makambo nyonso yo kosalelaka biso. Papa biso toye tozali reconnaissant ya kopesa yo coupe. Pe na coupe yango topesaki déjà explication année passée. Aussi big globe terrestre. Pambate, yango ezali ko représenter mokili mobimba. Pe olati teni ya koreki, toyebi ete yo ozali patron ya koreki. Yo moko mutokelaki yango, yo nde mwana koreki ya liboso, yo nde mwana retraite ya liboso. Yango papa, toye kopesa yo œuvre d'art oyo, po ete okanselaka biso. Na roll-up ya liboso tozalaki na projet papa toyaki ko présenter yo yango nde toye kolakisa yo œuvre oyo. Merci papa pour la inspiration. Pambate yo zali inspirateur. Denge tokomonaka totiepe na se quelques logos. Chaque mouvement azali na logo officiel na ye. Tango mutu atali alobi oyo ezali scout, oyo ezali croix rouge, oyo ezali jeteki. Kasi ya koreki ezalaka te. Yango na papa opesaki makanisi. Logo ezali résumé ya makambo mutu asalaka. Logo ekopesaka information. Yango papa tomoni tokomi Chorale des enfants kimbangistes, avenue de l'église, noyau de la jeunesse. Et na kati ozali na attitude ya mabondeli. Lokola koreki eutaki na mabondeli na retraite spirituelle. Yo ozali mwana liboso ya retraite spirituelle, mwana liboso ya koreki. Yango totie yo na kati. Na se tozali na tata moko na mama moko. Bango mibale bazali koyemba. Minoko na bango ezali ya kofungwama. Pe bazali kobimisa son. Elakisi ete totie papa na mama. Elakisi ete koreki ezali chorale mixte. Batata na ba mama pe bazali. De otokomi na mandombe. Elakisi ete tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Yango ekomami na mandombe. Pe na anglais oyo moni papa tokomi Chorale des enfants kimbangistes en anglais. Pe avenir de l'église noyau de la jeunesse. Yango pe tokomi na anglais. Pona logo roll-up na roll-up mibale Yahweh opesaki biso misala to sala. Kasi musala ya makasi
oyo biso tomoni na misala nyonso o pesa ki biso ezali ya achat bulldozer. Koreki oye. Papa olobaki na biso ete aéroport esengeli etongama. Misala ebele esengeli esalema na kati ya Nkamba. Kamba esengeli etongama. Opesaki biso mokumba ya kosomba bulldozer. Kasi ba démarche administrative esali ete tozwa mwa retard côté ya transporteur. Na yango papa pona elembo toye kolakisa ete bana na yo basalaki ba cotisation, basalaki bantitsani, totambolaki papa bulldozer ezali ya kosombama. Koralo ye. Na yango Yawe alobi boye, koreki oye. Tozui retard makasi po ete ekomela biso. Ekoki kokoma dans quelques jours. Yawe alobi na biso le 4 août. Le 4 août, biso bana ya koreki toya na Nkamba Yelusalemi ya sika, to memela ye bulldozer na ye. Koralo ye. Tokoyate. Voilà. Papa bana mususu bazali esengote. Bakanisa ki ekomona na boye. Kasi moi découragement ekoti po ebonani te. Na yango liloba na yo tokolanda yango, tokosala effort le 4 août to ya biso banso to présenter yango pambate ezali déjà ya biso. Maloba na biso papa esuki kaka wana pambate mayele na biso eza mokuse. Esika ya biso esuki ya yo nde ekobanda. Papa, pour renouveler alliance na biso na yo tata Nzambe, toye na fleur. Bendele ya Nzambe ekopepa. Bendele ya Nzambe ekopepa. Bendele 2, 3. Bendele ya Nzambe ekopepa. Na Yelusalemi ya sika. Bokonzi ya Nzambe ebelemi. Moindo sepela. Bendele ya Nzambe ekopepa. Na Yelusalemi ya sika. Bokonzi ya Nzambe ebelemi. Moindo sepela. Silisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu.
Yawe mokeli olandi nyonso oyo elobami kobanda maloba ya monoko maloba ya banzembo tokosenga lisutuni pasi ya bana na yo obosani yango te toutaka na yo na lola toyaki na yo awa na se monguna toyaki kokuta fwenga etondi na motema na ye mpo na biso toyebi te soki tokozonga lisusu bisika toutaki yo sunga biso mama dirigeant kozulu kwame ya kala Uzulukwa meyama yeye wafila mama Tata Molimo Santo ya solo biso toyaki na yo kasi tala mayeto ekokutana na se totangaka mokanda moko mokanda wana mingi batekaka yango na balibrairie ya baprotestant le voyage du pèlerin ngenda kwa Kristo soko tangi mokanda wana vers la fin avant bakoma na kayengele ezali na zandu moko na zandu wana soki oluki solo c'est-à-dire vérité okokuta yango te na zandu wana batekaka kaka lokuta batekaka moyibi batekaka bikobo alors bana na yo tango bakomaka wana basalisaka bango examen balobi soki bino bolingi kaka koluka solo pourtant ba marchandise bien ezali awa lokuta ezali bikobo ezali kolula ezali en tout cas tokotumba moko kati na bino oyo andimaki batumba ye nakia kuyikama andimaki batumba ye pe bamosusu balekaki bakomaki tango ngai natalaka vision ya ndeko na biso wana ezali makambo na biso yango wana papa biso tomipesa epai na yo yo moko zokotalisaka biso satana azwi bisengo ya ndenge na ndenge atie liboso na biso pour que tokweya kaka tobungisa bilembo na biso kasi papa yo ozali nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya boboto ndenge obongolaka ndika ya kopola okomisaki ngango ya kitoko kaka bana koreki te
Mais biso nyonso ba croyant kimbangiste. Bongo na biso. Ba oyo misapi na biso nano ekatani te papa. Sunga pour que to paradis les sous-mur te. To vanda kaka tranquille. Bana na biso mingi. Na bakoko na biso, na bandeko na biso bakosala ba examen d'état kala mingi te. Papa bongisa tolingami te. Bisika tokendaka ko passer ba test tolingami te. Yo bongisa ba examen nyonso eleka na kimia pe ba réussite emonana à travers bana na yo, surtout ba croyant kimbangiste. Ba oyo pe ba ko défendre ba thèse bongisa na ba domaine nyonso pour que kombo na yo ekumisama. Papa rappelle kaka tolingi kosala. Yo ozali tata. Kolo Yesu azali mwana. Kado nini obongiseli bana na yo papa na mbula oyo 2025. Mwana na yo nkolo Yesu ndenge bovandi wana azokokisa 70 ans. 70 ans ezali signe ya libération. Biso toko continue kozala kaka ya kokanga matitango nini? Papa, atana pasi oyo ya mwana na yo, oyo kela mokili mawa na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Bana na yo pe ya retraite bayaki maboko pamba te, bayaki na fleur na bango. Tosengi na mbuta ya retraite po ete oleka na fleur epa ya tata Molimo Santo. Olomobikisi kode 3. Zambieto wasedieto angu yipweni tukulombela wabakafulu watosi. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kamba oye! Kamba oye!
Kamba oye. Koreki oye. Koreki oye. Koreki oye. Eulue, Embazi, Iwobiakulue, Eyangalala, Esengobi Esengote, Kiesevoka kui, Kiesekwe, Tai Voka Tai Kwe, Kuseka ya komarima, tulenda kwa tuseva. Eyokani. Keba kosolate. Nyonso na bisengo. Tolandi nyonso na banzembo. Kasi data nzambe batikaka ye tranquille te. Babundisaka ye mingi. Bongo ye bongo te. Soki baza kobundisa yo osala likapa malamu. Bongo be bongo te. Biso pe tolobi tokotika te. Totika yo totika te. Voilà. Tolobi papa mfumalongo amonaki pasi. Na lingombo kilo ya taki nango. Papa bango nyonso amonaki pasi na kilo bazalaki nango. Biso pe pasi na kilo oyo. Bitumba ezalaka na libanda. Bitumba ezalaka pasi te, wana nde eliki. Leki pasi. Biso baza kobundisa biso. Kamba. Kasi soki otali, tokendaka epai ya bato te. Oyo bango bazali bakotaka na babiro nyonso. Biso tokotaka te. Tofundaka te. Bato na bato mpe bamonaka ke soki tokena nkamba makambo mabe eza nango te. Yango nde place totelemini nde yango wana. Biso tofundaka te. Meza na bato bafundaka bakotaka na babiro. Papa bamonaki pasi. Avant toloba mingi totina le cassette ya papa Fumalongo. Totia bien totia te. Tiela biso odo koyeba ke bozo sala musala ya solo, hein? D'accord. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre. Mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis, mais parti. Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations.
Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ce bâtiment 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Tolani be tolani te. Bamonaki passe be bamonaki passe te. Papa mfumalo wakendaki na elongo ya mapasuka. Kamu wana eloba bana 52. Tio okende tala yaya na yo okotala accident. Tokumi na 60, 53, 54, 55 eloko ezosala te. Maintenant, na 58 alobi ke ozokende. Papa nayebi ke si esilaki me nzoka ezali ozotikanga mwana na yo akenda kokufa. Yo moto bandaki, yo moto kosilisa. Réponse papa Kimbangu apesaki wana. Oyo nyonso tozomona tozokolanda. Papa Kimbangu alobelaki yango. Na bitumba, na nzala, na ba malade, na kufa. Alobelaki na 52. Ye alobi nzambe apesi ye mokili. Mokili mobimba nzambe apesaki. Yango wana likambo ya retraite ya 72 koreki. Papa aponaki bino. Sikoyo lingomba mpe atuni na bana na bino mpe bakokota fumbalongo andimaki mabe mpe ezala bana na biso boyoki biso mpe tosalaki okendanga na tracteur nasisaki mosala na pokwa ntango nazongi na ndako oyo na mokoto baza kozela yo bozokende na retraite bapesi nga biloko ya kolia mema sani na yo baza komemisa biso nini sani na kopo na lutu yanga mpe ezalaki tokendaki retraite na bisika batuli ngai yo mosala combien de jours nga lobi 3 jours plein na kolia te bon papa azalako nde alobaki 2 jours bafirme na papa solo 1 jour alors biso batosalaki 3 jours mai ya pamba mpo omelako mpasi ezalaki boye mbela nano miliki nde sava koyoka bie na mongongo ezalaki mpasi tozalaki retraite biso nyonso mpo bapapa bamonaki ete biso bana mpe tozali mabe lelo ezomonana mpe ezomonana te sikoyo baza kolinga toloba nyonso lokola bazofinga biso tokofongola ndenge mabe na biso mpe ezali toyokani te yango wana tozoloba le 29 oyo bakendaka lukulu biso nyonso tokozala na nkamba ndenge basali plan na bango mpo tomoni mpe bakonzi ya leta mosusu bazali biso mpe tokozala biso moko te nga nalobaki bien lobi papa Fumambanza journal officiel bapesaki te moto aza kokanga nzela ezalaki papa Mbungu azokota na babiro et pourtant Maître Mbungu ayaka epa na biso toyambaka ye me azongi na yesu kuna
Mutolobaki solo papa Buketi. Tamo to yambi yepe akufili na baboko na biso. Yeka kazaki normal na makambo ya kolandela biso. Pourtant bazaki kosala ndako mokoto. Fuma longa lobaki na yope. De atikaki de akomi kolanda biso. De ya wana tuzo kolobaki makambo ezali. Bango bazo koloba bazo kofinga bazo kofunda na baleta. Biso tovandi kimia po toyebike baza bandeko kasi bango baza koforce toloba kaka nyonso tobanda koloba ngo oboyi ba secret banani baza na raison banani baza na tort oyoki bango bakendaki na bango biso totikalaki résolution d'accord soki yango eyaki elongi ya papa Mfumalongo bamonaka yango be baoza komona yango te ezaki ndenge elongi ya papa Mfumalongo bapota be bapota te pota nini accident wana tiela bongo tokota na mama likambo tokokota nde yango wana tolobi papa lobi wana ke banyokolaki bango biso pe baza konyokola biso pona likambo tozonango ya monene pona koreki toyibi ndenge tolobi na 72 pona nini changement emonana na bagene kambo ezali ebele bando koyebisa bino moke retraite wana nga na tosalaki nga nakendaki pardon motu nyonso azwi likambo azaki koloba yanga namonaki batieli nga carrosserie ya greja na mutu bato bazo kokota nga na pikle kaka bato bakota na bango elaksine oyo eza kilo te ntango tosilisi batuni yo omoni nini namoni likambo te eloko te na explike bango likambo nga namonaki obe monaki kolo Yesu awa bazali bi bazali te oba monaki tataki mbango bazali bi bazali te oba monaki mama mwili bazali bi bazali te oba monaki ba ange bazali bi bazali te surtout bazwinze mode ba monaki mingi kobo de la bala mibale na matei na kati kamwana ezaki makasi tozosenga molimsi parce que tozongelaka kozongela ezali mabe mpona nini soki otubeli na yo okati libela owara nde nzambe alingaka kasi soki ozongeli masuma na yo ya kala ezongi na nzoto tokomprendre ezaka bongo mpe bongo te yo otubeli sili ozosala te d'accord biso ozongeli na ya kala ezongi nango susu do osali eloko te nazwa exemple tata moko ayaki awa aye komona ngai atubeli mais avant tubela amekaki ngai mpe nasali eloko te tovandi na ye azongi mais oyo nyonso eza koyela ye mpo azongela azokokoka te ye kutu asengi na malamu nakufa na ngai ke nabebisa lisusu akufaki na ye kuna akendaki nzela ya malamu mpe ya malamu te kasi soki ozongeli okokufa pasi kasi soki otiki nkona nde malamu baza ebele bayaka na bango balobaka na bango esikoyo papa Charles alobi nga nde nazwi ndoki esi nga nazwi ndoki ye amoni nga neza ndoki kasi tozali awa
bangolo bakola balobi baza koya bakoya kokutana na papa biso te oyo tozosalela bapapa batikaki biso bango soki babebisa etali bango mpo mokolo mosusu mpe ayaki awa alobaki makambo epai ya papa Mfuma Longo. Papa Mfuma Longo atuni ye pardon na papa Mfuma Mbanza atuni ye osalaki leki makambo mabe o te parce que amonaki ke ntango ake kuna papa atie mokongo elakisi nini ayambaki ye ayambaki ye te sikoyo aza koloba makambo nga ndoki ekoya koyebana kaka awa bango nde bakotaka na biro nyonso biso toza kobatela likambo batikelaki biso bapapa balobaki bosala na bino bavoyage partout bakokende problème ezali te kasi moto abima te akende libela akende ovanda kuna ekozala te kasi soki tomoni ke oyo alobi papa Paul atongi ndako na Pointe Noire avandi kuna atongi ndako na Angola avandi kuna na Portugal atongi ndako akendaka ovanda kuna elakisi ke esike beko bapapa bapesaki abomi yango elakisi ke aza mwana te bana toza kolanda bapapa ndenge batikaki makambo oyo bazosalela biso toyebi yango te bakendaka na bango na Italie bakendaka na bango na Londres kosala nini bocomprendre nyonso wana na biso ezali te biso kaka nkamba soki balingi tobima basekre nyonso eza na yango koreki oye nga naza na esengo tracteur oyo bolakisi wana nazali sur ke eza na nzela mpo eza na Lubumbashi Angola nde ekobima na nkamba ekokota soki Kinshasa te directement na nkamba toyokani le 4 août bozala awa totala likambo wana est-ce que jete ezali awa pese le micro keba yo oza moto monene bakokweyisa yo parce que eloko wana oyo olobi nini. Merci papa na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa topesi merci na maloba opesi biso. Papa mwana soka kuli asombi bilamba akomi na bilamba ebele atondi su basanduku aleki tata na bilamba. Oui, mwana akoki koleka tata na bilamba kasi na mataba te. Na mataba papa tata koleka kaka. Biso tozali ba tata toza kolakisa nzela bana balandi esengo na biso tobetela koreki maboko. Lokola papa yo ndibi esenge tobetela bango maboko pamba te biso totali tomoni yango te. Mais balobi na biso le 4 août. Le 4 août biso nyonso tokozonga. Po bana batindaki biso papa. Balobi bokende kotalela biso eloko wana. Toye tomoni yango te. Tomoni kaka ba dese papa. Rendez-vous le 4 août. Rendez-vous mukolo nini? Tosisi bongo papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Bongo mwana muke loboko soki eza propre kolela yango te.
Papa, mwana alelaka na loboko ya tata. Tata, alela na loboko ya mwana papa. Eza mwa pasi papa. Mais na loboko ya tata nde mwana aliaka papa. Bamikolo balela mwana mokela na loboko na bango. Tondimi papa. Okolia mokolo wana le 4 août. Nga makambo yango nazokolandela yango de près. Nyonso ezosalama nazolandela yango. Kasi nasengi mpe ngai nazosenga koreki oye $20 bokopesa bie kopesa bosala noki mpo makambo yango transport ekomisa eloko wana awa na nkamba voilà yango tozaki nango oyo na etikali napesi papa Mbenza. Koreki oye ngai nakobakisa nanga mingi te oyo papa alobi nango nde ekoki kasi soki totali na message ya papa Mfumalongo ndenge toyokeli yango nayebi te soki bato ya presse baza nanu wana bazongela yango nanu. Papa Diangenda a insisté eke nabotongi nkamba ndenge asengelaki yango bandako ya kitoko ezala ebele. Alobaki ete to se décourage te. Toyoki te toyokaki te. To se décourage te. Au contraire, tozala makasi na mabondeli. Soki mabondeli ezalaki te na turbulence oyo ekomaki na ntango wana bapapa bakoki kose décourage ke batiki likambo yango. Yango mpe papa Mfumalongo babasi mokimba nkiangani ndenge tolo yoki chana nwata presse bozana nwana yo chana. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre. Mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée. Nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie.
tolandi te yango biso nyonso papa tokomi bana koreki po retraite ezalaki bandaki na 1972 nde papa esika okendaki kosimba ya biso bana mpe tokotaki retraite donc ezalaki juste en 1973 na mois d'août oyo mama Marianne asalaki mariage na ye et lors la mariage ya Marianne yango papa Mfuma Mbanza akendaka mpe Kinshasa na mama Mfuma Mbanza bino nyonso bapapa yo tozalaki no na Kinshasa me bama Marie bapapa José bango nyonso bakendaka Kinshasa me ngai papa Mfuma Mbanza yepsi nzoka isalanga mwasi konge yesala espesaki nga motema pasi bango nyonso bakena mariage fete monene ya nga sikoyo batiki nga bala moko alobi yo tikala kokengela ndako nafandaki na ngai ntango nafandi kuna bakendeki mariage ya Marianne sikoyo kuna nde bamuta ndenge papa alobi bamama nkenda batunaka bana bapapa siko bana na bino mpe bokota retraite bango mpe baza kaka bana lokola bana na bino na kati na bandako na biso bana base komportaka mpe na ndenge ya bana nyonso yango fo bakende retraite bango nyonso bakotaka retraite nga ntango nayoki eko wana ke bandeko nyonso bakoti retraite ngai na ye epai ya papa de la ville azalaka ntango wana papa Mata mobali ya mama Luvuma oyo azalaki na wenu papa Mata alobi ngai nabangi na ngai yokende retraite lokola papa Mfuma Mbanza aza te ala bangi na nga mpe ntango nayoki ndenge nayoki toli namoni papa Sébastien papa Sebusu oyo awuti kokufa kala mingi te awuti Kinshasa nga mpe posa nayengi ete nakota retraite wi bango nyonso bapapa Simo bango nyonso na bana Gombe na bana Mokoto na bango nyonso bana Nkamba bango nyonso bake retraite siko ngai namoni ete esalinga motema pasi papa ntango akoya mardi kaka nde bakotaka retraite wana ekomi sikoyo mercredi kaka koti te mpe na samedi wana papa Mfuma Mbanza nde ntango bazongi na mama po papa Mfuma Mbanza ndenge azalelaka pendant les vacances boza na misala sikoyo avant bakende nga mosala atikala kotikila ngai ya kolokota matiti na bamboka mpona kolesa balapin na bantaba mosala natikeli yango wana nakuta teke bantaba na balapin bakondi donc tongo soki etani encore mpe balape balingaka mingi matiti ya mbala sukali donc fo nakende nanga na parfois nake na velo parfois nake na makolo bamboka nyonso kolokota naye kolesa nde balape dimanche na tongo papa aye ntango azouta Mbanza directement ndako bataba na balape ezalaki place ndako nanga sikoyo ezali ala ye wana
matiti bana balape bamoni papa ye bango nyonso baye papa tali bango soki bazaya kokonda ye moko alesi bango ntango aye komona nga alobi naza na esengo pamba te namoni ke balapin na bantaba nakuti bango bavimbavimba se kolesaki bango no soki orespecte devoir na yo nga nasepeli dimanche wana kasi mokolo ndenge touti na fete kuna eleki kitoko mingi fete eleki kitoko mingi wana elaki 14 août 1973 mais bandeko no nyonso bakoti retraite yo kaka moto otikili okoti te donc mokolo mibale bongama ozokota retraite pardon ezalaki kutu avant le 16 août wana donc si nous avançons avant le 16 août dimanche wana nake retraite ntango nakoti retraite sikoyo dimanche ya le 14 yango nini nabimaka na retraite sikoyo aye koyebisanga mardi obongama na kopesa yo elanga oyo kokata yo moko dimanche wana eleki lundi nabongami sikoyo naza kokanisa naza nani ya kolemba ndenge nasali une semaine na retraite et directement repo ya un jour seulement nakota bilanga bon papa lokola alingi ndenge tikete na ndima lundi tosapprêté mardi na tongo après kilte ye moko aye kozwa ngai alaki na surveillant papa Mombaso na archive gauche ayebi papa Mombaso alaki président ya surveillant awa alaki Mundibu ayebisi papa Mombaso nangomeki nsuka yo zonga okende kokengela mbanza ngai nake na mbenza na bilanga tozwi de machete ye papa machete na ye ngape machete na ngai me nyonso mibale ngai namemi oyo ya papa na oyo ya ngai toke na nzela mama Mwilu tokuti nzela ezalaki kote ya ndako papa Umba tokiti na se toke komata ti place ya Zumbu ya Kela tolekani toke kokita na mwase avant tokota na zamba on ezalaki destiné po ete tokata biso mibale kaka mwa place moko eza wana tokoti tobondeli ntango tosilisi kobondela nga na bandi nanu yaye kosilisa libondeli nde ntango totelemi po tokota sikoyo totelemi kaka wana apesi o machete oyo ya ngai apesi ngai yango o machete oyo yango nde vi na yo mobimba yango na kati na bilanga nga nazotala kaka wana nazalaki na 5e des humanités nga nazotala donc classe kokata kaka boye nakota kaka bilanga bona tata alingi ndenge wana kasi mwana na ngai esika touti kuna na Kinshasa soko oyoki ke bandeko no bakoti retraite yo mpe okoti retraite pamba te avant tondima eke bana na biso bakota na retraite likambo ezalaki na bino bana likambo oyo ezalaki na bino bana esepelisaki biso te surtout na bino bana mibali komiponela basi oyo bino bolingi likambo wana esepelisaki te biso misato
bino bana ya mibali, bino bana na biso ya mibali, bolingi kobala basi na bino oyo bino bolingi, oyo te biso tolingi. Pe ya mibale yo mwana nazoyebisa yo, yango papa alobaki ete basekret mosusu ya kobimisa te, me papa mfuma longo papa dangenda mpe ezalaki ndenge wana. Tango makambo eza koleka basekret oyo ezali spirituel, papa dangenda abandaki kobimisa ngo. Boye te boye te. Et surtout ya koloba ete likambo ya mbwala lulendo oyo akozala mokonzi ya lingomba oyo nde asimbi mbwala lulendo. Eza boye te. Ba message nyonso wana ya papa Diangenda ezali esika alobelaki pouvoir na ye yango dernièrement tango alobaki lisolo ya chaussette mibale aye koloba etike papa Diangenda azalaki na concurrent. Message bolanda ezali ezobimaka e papa Simoki Mbangu kiangani avana concurrent osalate esika wana le 16 août papa Mfuma Mbanza ayebisi likambo ya liboso tina oyo bango bainsistaki eteke biso mpe bana tokota retraite, likambo ya biso bana mibali tokoki ko mibalela bibalabala te na bamama, esengeli bamama oyo bango bapapa baponeli biso. Tokanisa histoire ya papa Diangenda esika alobelaki ete ye moto aponaki mwasi ya papa Koloto, ye moto atiaki elembo pa ya mwasi ya papa Mfuma Mbanza, ye moko mpe amiponelaki mwasi. Iloba wana toyebi toyebi yango te. Yango papa Mfuma Mbanza tango le deuxième problème ayebisi nga likambo gouvernement, donc l'état na tango wana atunaki bapapa kaka na periode wana na mariage ya Marianne, gouvernement na tango wana président Mobutu ayambaki bango misato. Sikoyo président Mobutu atunaki bapapa bango nyonso misato, nazomona na kati na lingomba tata Simoki Mbangu mwa mobulu ezokokota komona eke bino misato tango bokozala te nalobi te eke peut-être nakoloba mabe peut-être que spirituellement bokokufa na bino te, peut-être nakoloba mabe wana président Mobutu, mais banani bakosuccéder bino papa bapesaka réponse na président Mobutu eke koreki oye matériellement nous serons remplacés par 3 fils. Elingi kolobani. Mais spirituellement, il y aura seulement un seul fils. À éviter. Papa Richard, il faut comprendre l'engagement. Voilà maloba Mbanza papa de Alunga nazoyebisanga le 16 août 1973 wana. Eti sikoyo naponaki kaka bana mibale bakimbangi tozala makambo ebele nalakisaki esika wana banda ntango wana ti lelo matiti ebimaka te na place wana oyo tozalaki ngai papa Mfuma Mbanza na ngai. Oui, papa. Merci. Merci, Nzambe na ngai, Koro Yesu, papa Mfuma Mbanza. Na likambo monene outi kobimisa na motuna wana.
liloba ya papa Diangenda tanga pesa ki réponse na président Mobutu elingi koloba matériellement bakozala remplacer na bato misato, c'est-à-dire na banzoto na bango ndenge baboti bana oyo moko akouta na libumu ya papa Kisolokele na bunzoto, moko akouta na libumu ya papa Fuambanda na bunzoto matériel ezali musuni, moko akouta na libumu ya papa Fumalongo na bunzoto, mais spirituellement ekolaka moko pambate molimo ezalaka moko, ezalaka mibale te, ezali kaka na moko na bango. Nde loba papa Diangenda alikaki kobimisa na kati wana. Et puis si papa Diangenda lobi que ça c'est l'inspiration divine. Nzambe na ngai elingi koloba te ezali réponse ya bunzoto te, ezali euti epai na Nzambe tata Kolo Yesu tata Molimo Santo. Donc oyo akosimba lingomba, donc c'est lui qui serait inspiré na ndenge abunzambe. Eza boye te wana le 16 août 1973 esika wana tiki no lelo, donc wana papa dialungana aza koyebisa ngai. Et yo sokozo ofandi na nkamba, ofandi kaka na nkamba kilo wana un jour yo mutokola tango. Donc na mukolo wana bon na wana esalinga pasi te, mais tango na ye kososola kila ndenge wana na lata yango ekozala mpenza mpasi. Na 1973 après retraite ya biso bana. Alors yango namsa na 1991 papa Kulutu, papa Kisolokele limsanga papa parfois nazoko brûler ba étape pour se opesaki déjà promesse que oh mususu ebanda kokunda malembe malembe pona wela milimo batu bango pe baza na milimo, biso be toza na milimo o biso nyonso sauver moko kaka nani Nzambe. Nzambe la biso nani? En 1971, papa Kisolokele akomaki mukanda epai ya papa Mfumambala epai ya papa Dialunga. Na mukanda na ye alobi ete yo okotikala ndenge okotikala oprotéger famille, protéger Lingomba, qu'il y ait une bonne marche. Et bien, nous, français, nous, parce qu'il y a le bel exemple de France. Inge ta papa, elingi koloba bapesaki mokumba likolo na bino makasi que o modifier programme oyo apesaki bino te pampo ete Lingomba etambola sembo po ete Lingomba ekota nyamulu te ekende mo libanda te. Il faut kaka ndenge alobaki na bino bosalela kaka ndenge wana, soki bo changer maloba bo changer ndenge mususu Lingomba ekobunga yango wana po Lingomba etambola na lima na nzela ya sembo
olanda kaka maloba oyo ba papa balobaki. Je sais qu'il y aura beaucoup de caprices, mais Mbenza est là. Il essaiera comment rester avec la famille et l'église. Nzambe na ngai elimi koloba ete batu pe oyo bakolinga kotia mwa mobulu mpona kobungisa nzela bakozala. Mais yo bino papa Mbenza nde okozala na équilibre, okogarde équilibre entre lingomba na famille po batu bakuta na famille pona kotia mwa mobulu kasi yo papa Mbenza bino okozala wana pona kotia équilibre tozala kaka sembo na lingomba. Papa okolimisanga parce que milimo za milimo abatu koreki oye osali papa olimisaka kabana owo pesi mpeve moko Mola Zambe
Tango lisolo wana ya papa Kulu Tuliki ngai nazo kozonga esika ya date ya le 16 août 1973. Donc nazomona makambo eza koavance soki ndenge nini kaka na ane wana ye moko papa Kulutu donc maloba na ye wana lettre na ye wana ezalaki ya le 23 janvier 1991 et puis atindi maloba pa ya Marianne ete ye papa Mfumambanza ayebisa ngai benza eke ani wana narate te ke nazala ya kobala. Bon, voilà processus wana ebandaki 1989 ndenge afandaki na 5 mois awa nazoyeba batata balingi nini nde nakendaka na papa Mfumalongo papa ya Ngenda. C'est vrai nalaki na processus na ngai ende fo nazwa mama ona eza na ye sikoyo sikoyo nazwi sikoyo processus eke nabala mama natyai na ndako ndenge asengelaki. ngai natie date ando alobi te date oyo tie yango te sala makambo na yo nyonso ezala coutumier civile date yo ya mariage na yo efo ezala na le 24 août na 91 kaka wa nandimi yango bapapa balingilaki yango. Mais après mariage kaka na ane wana na banoki koluka moyen po ete nazala baposibilité oyo ya ngai moko asengaki nzela ya bapapa bapermettre nga periode wana donc nazwaki couloir ya kosala bamarché ekopesanga bamoyen ke ya kosomba bangombe epai ya Blatiner oyo lelo aza na carrière. Monsieur Blatner peut accepter à proposer na bamarché moko ya kitoko ntango nazokende kosala marché wana Mfumalongo ye moko il faut que tu sois accompagné de papa avec papa Zako. Donc papa ye nakendaka na tie toyokanaka nakomi kuna pa Monsieur Blatner alobi j'ai à te dire mais que tu te renseignes comme ça seulement 2 toi et moi bon quand ce qu'il dit à proposer un marché alobi ça va te faire beaucoup d'argent et que ngana banakopesa bangombe yo oke koteka bangombe ezoko peser 400 kilos et par kilo toi tu vas gagner $1 et je te ferai 100 têtes par mois. Bosala un calcul. Na yusi bayaya bale loko le uti pa inaye pas accepter. Tu accepter. Na bonga muke na zaki nango na sombi 10 têtes. Tant que je na Kinshasa a expliqué na Mfumalongo avait fait un peu de calcul sur 100 têtes et tu vas sont des bêtes qui coûtent qui pèsent 400 kilos et que toi par kilo tu dois gagner $1 par tête. Tu vas gagner combien? $400, 300. 400 kilos, $1 par kilo, c'est $400.
multiplié par 100. 40 000, c'était en 1991. Est-ce que tu trouves cela normal avec ses intérêts? Quand ça qui n'a big. Na kiko mikoti sana mutamu. Tiba ngombe wana na tikala ki koteka tena o na somba kitango na zongi na kende ko retirer munde la changer. Munde la changer. Yepsi papa watu komisi koyo na mois de novembre nga siko calcul na misala ki na décembre na ba fête na teka ngombe bon. Papa tu es en train d'éviter quelque chose. Mais tu ne peux pas t'échapper de ça. On a discuté là qui t'a à moi. Mais échappatoire, on est qui était dans le commerce. Comme ça, moi, je n'ai pas de Sunangamba, exact. Ngaba calcul nanga, et surtout, tant que papa va kotika peut-être na tango wana na kuzananga vers Gabon ou bien Mboka Boye, bon je viendrai seulement que ma cambonne sur batata sur basila qui bayaya et sur babongisaki. C'est cette chose là. Le 18 février na nona de wana tango na zokende ko retirer bangombe baba fubambanda lobi makamo bangombe tika ngonana. Naza na ba instrument nanga eutiso ya fucking kamba kendo goza ba instrument wana. C'était le 16 février 1992. Nakei nazwi ba instrument na bozongi na yeko connaître accident entre Mwanda na Boma. On a connaître accident. C'est vrai que c'était mortel. Mais avant de kende, papa Fouambanza lobi, ozoko kende entre Liwa ou bien Kobika. Donc ozoko niko connaître accident makasi. Na hésité parce que papa Fouambanza a reprendre encore 3 fois, 2 fois, 3e fois na papa boina okende susota bo kende gaga. Na hébisi ba protocole bazolaki nango. Notamment José Massala, yo tikala parce que tala papa ndenga lobi. Je ne veux plus et que tamona que le coucou fokna yo pe okende na mulongo. José Massala lobi te non, il photo que ndeka. Et le 18 février tango to sali accident wana na moni José Massala na se a carrosserie nga bango bakufi. Na ba ritantala ba Jean René. Ngasiko na motema na monike na mingambo na tombo la carrosserie parce que bazaki pena la sa carrosserie na tombo la carrosserie pour être na bimisango ba papa mpanzu bazalaka ba yeba lubi papa mais ba fana sa carrosserie ndenge no tombo la carrosserie to zwa kriki menga na zo mona kriki retard ngana tombo la pour la sauver ti ba papa mpanzu ba convaincre nga ba yena kriki ba tombo ba bimisa ba José Massala. Au lieu de la broyer, la monique va téléminer bango. Quand on va l'ixation, on va épaule. Non, ils ont volé moi de temps en temps. Mais papa Fouambanza, avec l'accident à 2h du matin. La nuit du 17 au 18 février 92. Papa Fouambanza ala musika yombo wazaki wana tobone la poko na mbenza azana difficulté babondeli ya basisi ko bondela papa soke nda kwa nzambe ayibisi papa ka yombo yebisa papa Simon aleka na foni aluka mbenza azali wapi papa Simon kimbaongia ngani akena foni atuni tango wana bafuni zai kaka na Matadi mbanza ngungu pe Kinshasa atuni Matadi na tumuni bangote toyoki pe kote de
tango tokomi na boma tolarge papa Mpanzu na papa Nzinga baya na Matadi bainforme Nkamba Matadi kama moni po papa Mfuma Mbanza ayebisi papa Simo kolongwa na foni te ti okoyeba position ya Mbenza bongo nde oya koyebisa ngai bato Matadi bamoni papa Nzinga na musika na papa Mpanzu atuji ndozomona papa Nzinga oui bakindaki na ye ko papa Mfuma Mbanza so ko linga koyeba position papa Mbenza tout justement ba connaître accident mais aza en vie basipeli papa Mfuma Mbanza ayebisi papa Mfuma Ndongo na Kinshasa papa Mfuma Ndongo ayebisi papa Mfuma Mbanza ayebisa papa Simo Kimbangu Mchangani aza mutuka mususu akende kolanda ye pourtant to koni baka accident la na chauffeur papa Maki oya koreki tuzaka naye oli msanga pona zokende mwa musika donc détail wana papa yuko zanga na boma aya bisinga ke na bangombe ngo zozwa eke niso sika mususu te luka mutuka mususu eko tankamba yo mutu papa Mfuma Ndongo asokozela yo na Kinshasa dans la commune à Kinshasa c'était à 18h yemoko papa comme ça na papa Mfuma Ndongo papa Diangenda wana ngana zoka kana motu na bande na motu papa Mfuma Ndongo ayebisingai eke Mbenza oza kokima bitumba oyo ngai ezalaki na ngami na 1958 sikoyo ozoki te ngai papa nazoki osali boye zonga na Nkamba kasi zona traitement awa na Kinshasa tokozonga no nzela moko nga moko nakende kotika yo papa Mfuma Ndongo nakende kotika na fandi c'était en mois de février nde tango liwa ya papa Kulutu eye ale 17 mars wana nde sikoyo alibiso nyonso bana tokiti na centre nde sika papa Mfuma Ndongo ndenge asalaki nde sika wana sikoyo papa Mfuma Ndongo ayebisi ngai eke ngonga ya kozonga na Nkamba ekoki tokozonga no nzela moko tozongi yango ezalaki te le 24 mars pardon tango totie nzoto ya papa kisolokele na mabele nde na le 25 août wana bango mibale papa Diangenda na papa Dialunga na bakoti mozole tango bakoti mozole baumeli kuna tango babimi papa Diangenda alobi eke ngonga ya korenir reno bana ekoki biso nyonso tokoti place mama kwa kia bandaki kokomela esika alobisaka biso mama ya likambo alobaka na biso ete banda lelo etala makambo ya famille ezala makambo ya lingomba ngai lisusu te nyonso botala na mbutaki ya ngani ndenge nazoloba boye biso nyonso bana ba papa toyebi mokolo wana epuis toyebi mpe papa ayebisaka biso nini manso natikeli bino na mbuta kiangani ezala ya famille ezala ya lingomba botalela kaka ye suka ayoba yo Mbenza banda lelo kobima lisusu te. Essaye un peu de réunir banda petango wana bafenda nga nyoto nazalaki nango ezaka mayombe wapi na regroupe yango nazongisi yango na Nkamba sika na ndenge liwiji papa yeko sika biso nyonso bana toyebaki batikilaki biso papa yalungana totamboli na papa yalungana me ndenge papa alobeli yango wete papa
fumambana batambusa lingomba bakala ezalaki ndenge papa alobi bametre mbungu bakota
na question ya liboso président Mobutu atunaka papa ezosalanga motema mpasi ngai ayebi eke bandeko no baza te yo nde ozosimba lingomba kasi ndenge nini na mikanda ya leta bazoyeba likambo wana te comme ça ngai nasala yango de force c'est à 1995 papa Mfumu Mbanza alobi kaka ke nayebi nanga ke bato ya lingomba bazosala ndenge wana kasi tika bango yo soko otie bango bamoko ekomona eke ngai mutu nakangisi bango tika bango minga mpe nazosala mosala na nga ndenge esengeli sikoyo fo tokoma mikanda yango papa alobi tika na yo na bonzambe nayebi ndenge nini nazokobongisa samedi wana nazwaka bashok po sikoyo alerte ke papa Mfumu Mbanza fo asambela dimanche na centre Mfumu Mbanza depuis akendaki Gwado azongi te ti dimanche na ntongo wana baye kofandelanga donc samedi kutu wana na poko sikoyo papa azokomonana te yo papa Mbenza yo mbenza lobi tokoloba nini na nkango donc nalalaka te banda nafanda na kiti ntango wana batelefone eza te position ezoyebana te ozoyeba mosu batoninga ozoyeba te bacrash oyo baza kokendaki kuna kozonga na bacrash ezosalamaka wana bakanisi histoire ya papa Pinga Ntsenda na papa Kingotolo ya SNL kana fandi butu nyonso banda nafandaki na kiti telefone eza te chauffeur mokonzi wana banda akendaka na aéroport po mokonzi wana ayebisi eke yo chauffeur okoko bouge te soki biso na tozongi te même 3 jours ozala no awa mais oyo ya biso bachauffeur bazongi baye kopanike lisusu nkanga en tout cas ata ekomoko kutu eza te avion nyonso Mfumu Mbanza sans trace Papa Mbenza oyebi te ke bacrash ezosalamaka na nzela wana dimanche wana 11h donc sans trace siko matei esili kopesa bato mbote esili siko tokoloba nini yo mutu kotelema kuna bino okende kotelema kutu nga nakokende te esika batikaki nga kaka afandi ntango motema yolusa soki ndenge nini wana nayokala libada makelele wana ya esengo eza mawa te Mfumu Mbanza koti nzambe alongaka te alongi ayebisi biso nyonso bandimi te makambo mosusu ezali teke bino bandimi boyebaka oyo ya spiritualité mosusu esengeli te bino bandimi boyebaka donc nake mpona makambo mabe te nake kaka mpona makambo ya malamu oyo ekopesa kinya na kati na lingomba nga mpe motema ekiti tibazaya kosenga nga pardon na maloba oyo bayebisaki ngai kasi balobaki na bandeko mpe bayebaki maloba mabe kasi nalimisaki kaka
Mais papa Mfumambanza a se déplacé aye na Kinshasa pour akende Lubumbashi. Mais ndako nzambe nanu ebongamaki te. Mais na le 27 avril wana na 0h na 98 wana papa Mfumambanza toza na kati ya centre ndenge ezalaki nzoto kezalaki mpasi esika azolala nga mpe naza pembeni na baminganga papa Nzinga na bapapa Jitu mokolo wana tozalelaka ndenge wana esika papa Mfumambanza bandaki kolala alamusinga pesanga ifongola nafongola temple papa fongola temple nini mbeko Lubumbashi papa toza na Kinshasa tokete po misala nanu esili te ntango tozokodisite bango nyonso papa Nzinga papa Jitu balali tozosobela kaka papa Mfumambanza na ngai enasuka nde sikoyo papa Nzinga ye koyoka papa makambo nini nonga nakanisaki tosala Lubumbashi po ete nafongola ndako ya Nzambe nabongama me lokola toza nanu awa bolalisanga toa tokomi 2h du matin papa mpe alali naye papa Kayombo azalaka te tongo ntango etani tolobi likambo wana nde sikoyo lisanga nyonso ya bato ya Lubumbashi na Kasai kanisaki makanisi ete bakotize mbongo ata papa akei te mais enfin akende po ete basala ntinsani po esala misala wana papa Mfumambanza alobi te mbongo wana olie kobebisa babiye boforce misala bapapa Shambui bango nde baforsaka misala nyonso wana sikoyo ntango ekomi na le 12 septembre na 99 wana kutu kaka na butu wana le 27 papa Mfumambanza ntango tozokoloba naye wana makambo ya fongola akosukisa boye bisidi boko tata ya mimosi kaka osibula yo papa Nzinga azokoyoka papa Jitu azokoyoka donc na le 27 avril wana 98 na butu wana ntango sikoyo nalala na ngai esali boye tata ya mimosi osibula yo nzo moni kaka ke papa Simon Bango ye moko akosala miracle po ete ndako wana efungwa nzoka nde tata kasongwa nlemboko me papa Kayombo ntango bayoki ndenge wana na ntongo basali manso le 12 sikoyo septembre po bapesaki date sikoyo tosala effort efongama na date na ye le 12 septembre 99 basalaki effort sikoyo date ntango ekomi pene bango nyonso bayibakaki papa Mfumambanza aza kokende sikoyo le 9 septembre wana na 99 nde papa Mfumambanza alobi na biso nyonso te ngai nakokende te papa Simon mutu akokende bapapa Kayombo basalaka manso alobi ke papa fo kaka présence na yo na insistance wana bapapa Kayombo na le 9 septembre wana esengelaki papa Mfumambanza alongwa awa akoma na Kinshasa ba préparation puis entre le 10 le 11 papa Mfumambanza akenda Lubumbashi lokola ekomaki insistance papa abongami biso nyonso tobongami papa mpe azalaki na ye afandi na ye kaka wana ntango bazoyokana na papa Mfumambanza na ye moko papa Simokimba Ongiangani biso tobandaki kozala te mbala moko papa alobi bon tokota mozole ntango tozokota mozole biso nyonso tozalaki sur eke papa Mfumambanza ake kozwa bato na ye ntango azozonga akotela mutuka toke Kinshasa wana baprotokole batandi mituka tokoti na mozole
papa abongisi makambo nini nyonso. Kingangisme oye! Ntango papa azokota na mozole tobanda kozala mingi ngai papa Nzinga naye papa Kayombo. Kasi bangonga mosusu fo tokende te sika nzota papa ezali. Kasi mikolo mosusu akotika biso na se abibotika ngai ngamoko nake aki ngai na tata Kayombo tutikali na se le 9 septembre 1999 tango akei aumeli ye moko akiti alobi bo sikoyo bosimba ngai tango tosimbie na kati na mozole ngai na papa Kayombo na ye moko papa alobi eke tata bukatele papa Simon yani okwenda tobimi tango tobimi sikoyo papa Kayombo na nzela zoloba na papa lokolo si ozwi bato seke ozwi makasi malamu okende kaka tango tokomi na porte awa sikoyo bapapa Nzinga bazali papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na atuni papa Kayombo ngiye zulule kaka vo papa Simo Kimbangu kyangani kasonga bimambu bosuzaya kiti yani nanye wena bakoloba papa Kayombo azali kolanda ngai donc tango nde yalo iko toka esika biso bari tozoko kanisa na nkamba soki ndenge nini tozala lokola bato ya Ninive papa de la ville bato ya Ninive bobasa bao na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci Nzambe na biso kopesa biso maloba bato ya Ninive mabe ekotelaki bango mingi ndeti na wana Nzambe ayaki kopona na bango Jonas po etapende kote ya bango kasi Jonas ebangisaki ye akimaki baba Ninive makanisini babanda kokanisa po na Yerusalem babandaki kokanisa makanisi ya mabe kasi tango yo Nzambe osalaki kimba na yo kuna Jonas azokende kokimela bakoti na bato bakomi na mai mbonge ya makasi ya yaki kuna bakomaki meme na kosala bavote mopepe oyo ya mabe euti wapi Jonas ami pesaki alobi bobwaka nga na mai soki bobwaki nga na mai ikime ekoya nde kuna bale namelaki ye bale namemi ye ti akio kosanzela ye kaka esika ye batindaki ye tango ye asali mosala na ye ya koyebisa bango ete batika mabe pamba te Nzambe akani kobebisa mokili na bango kuna bango tango bayoki yango lokola yo Nzambe olingaki bango basosolaki pe balataki saki basengaki bolimbisi yo Nzambe pe likama wana olegiselaki bango mpona bayamba bolimbisi na bango nini elikaki na kati bon esika wana papa nasengi concours na yaya na ngai papa elebe koreki oye papa Kayombo azali kolandanga papa Mfuma Mbanza tango atuni mutuna wana toye tokoti na ndako
tokoti na ndako tofandi biso misato imoko papa Mfuma Mbanza ngai na papa Kayombo na petit bureau awa place ka papa yambilaka na bureau na ye papa Mfuma Mbanza atuni susu papa Kayombo nga visi di Kyuvu ikudidi nga papa Simoki Mbamkyanga nikasonga bimangu bosukunzaba keti yani keti nani papa Kayombo avant apesa réponse azokoka kopesa réponse te alelaki mingi limisa ngai papa soki nakanisaki mabe mpona papa Simoki Mbamkyanga po abana kobenga ye ndoi emono papa Kayombo alobiki nayebi ndoi beka ndoi kokanti mone Kyuvu ngita kudia donc koloba ete papa Simoki Mbangu ye azali nani Kyangani azali nani omolimo mon santo papa ko se décourager te se décourager te papa omitiaki te omitiaki te na sika wana papa Kayombo alelaki mingi epuis suka nde wana siko papa yuko tuna siko makanisi na ngana kende kaka bi papa Simoki Mbamkyanga nakende papa Kayombo ali papa bulinga nayo esalama papa Simoki Mbamkyanga ni akende pe papa Mfuma Mbanza ayebisike lokola papa Simoki Mbamkyanga naza okende kuna yo pe oza moto Lubumbashi oyebi Lubumbashi okende na ye yepa esika wana monaki ke papa Mfuma Mbanza ondireke a pardonne ye nde andimaki okende elongo na papa Simoki Mbamkyanga nga esika wana sikotado tikalila papa Mfuma Mbanza na le 12 septembre wana kaka na 99 wana tokoti ndako ya Nzambe na ndako ya Nzambe avant tokota ayebisi papa John bata presse bazalaki wana ete bolanda maloba ngana na kati na ndako ya Nzambe yango nde bokopanza na mokili mobimba tango tokoti ndako ya Nzambe matei nyonso esili papa te na kobondela kaka na libondeli alobi tata koko na yo aye kuna ntekolo mwana zolo nza to mokili elingi ete asala bamiracle kuna po ete mokili eyeba ye azali nani
yango papa miracle kona kosala kuna na Lubumbashi yomoko yibi wele boyo kona na papa Mfuma Mbanza libonde le utaki awa papa oyo pe bazalaka na tango na Lubumbashi miracle o papa Mfuma papa Simon Kimba onkyanga na salaki kuna utaka nde awa na libonde le papa Mfuma Mbanza oyo makambo nyonso yo nazali koloba bango moko bazali boso na biso bazali ko yoka biso papa Simon Kimba kyangani kutu taba komi na Kinshasa eboyaki papa Simon Kimba ok na aéroport donc on dirait kaka tout voyageur un musicien Kinshasa boyebi malam e na bozongi na yende sikoyo boyaki kososola Kinshasa nde papa limisa ngai tozokende kaka na point oyo ezali ete kose décourager te papa c'est la cause est juste certainement misanga mama dirigeante pour tozobelela ngonga alors sikona bozongi ya papa Simon Kimba ngani awa na nkamba papa Mfuma Mbanza asakotona toujours mbenza baswa mona wonga kina kuno vuki kalako pasivo wasundula papa Simon donc spirituellement papa Mfuma Mbanza atuni ngai eke okobanga kobimisa papa Simon Kimba kyangani na tango wana ngai na kozala te okobanga na papa nakoki kobanga te mbezi tukeki nene niweza charge munene ngapi nakobanga te ti tozokofanda banda periode wana donc question kaka na papa Mfuma Mbanza kasi ayekoyebisanga koreki oye papa ndiangenda pe elekaki kaka boye na tango azwaki kawalolendo abimisaka basekre nyonso wana biso tobombaka baarchive nyonso wana ezali yango mpenga naza kobimisa yango banda tango wana papa Mfuma Mbanza ayebisinga bo kasi mukolo wana eyebani te onga na kotika mokili oyo napesi yo kaka grand devoir eke mukolo na kotika mokili oyo na heure wana na minute wana yo ozala mosika te ekomeki nango na équation makasi sikoyo na le 15 août wana na l'an 2001 kwa tomesanaki biso nyonso toke kolala biso na le 15 wana toye kolaka papa Simon Kimba onkyangani ngai na papa solo tolaki papa tobimi ntango tobimi papa Nzinga alandingo papa alobi zonga nazongi nake kofuka eske ngai soki nazali te okokoka kobimisa tata ke ye mutu akotambusa bino ngai papa sinalobaki nakobanga te bino bolatanga kaka ngape natuni te siko mokoni yango ekomi pena byo ndenge nini tokei na biso nango mbenge nsuka me nakomi na nda avant nabima esi papa Nzinga
question papa a posé ngai ezomona on dirait que papa a la place moko que on a besoin na ngai soki papa abengisi ngai boya kobotinda moto aya kobenga ngai si papa Jado oya SPC ay papa Jado apesi consigne na papa Nzinga si papa Nzinga dans ce cas papa Jado azali awa bongo ya kolukanga nake na ndako ntango nakomi na ndako na mama nakolala te parfois okomituna pwana nini nakolala te tala ndenge tosololi na papa isepe soki nalali nalekani na pongi ntango boya kograte ngala kolekana na pongi kolalanga mpasi bo mama alobi me mpona nini otikali te oyenga na papa lokola toza biso misato toye soki nga moko natikali yo mpe kosala opasi te tobisizo misani na makambo na bino ya bonzambe nga mpe nakolala te biso mibale na mama donc de 23h wana tokontina biso na masolo ti na ba 3h du matin tozosambela boye na kati ya libonde toyoka croix la porte tokati libondeli batindi yo papa Jado batindi papa azala besoin na yo merci ntango nalamuki nalobi kaka nakokende ngai moko te ndenge tokatisaki biso misato fo nayebisa mpe yaya mpe nayebisa mpe papa Solo tosaleli ndengwa na papa Solo biso misato toye esikoyo papa officiellement na bonzoto ayebisi biso misato ndenge tozalaki na bapapa Nzinga. Entre-temps, le 9 septembre 1999, papa Fondanda yomboka na papa Kayombo. Papa Kayombo, pwete nandi mapende ya Solo, ke ondimike papa Simoki Mbangu kialani yende tata, yepe mtako simba lingomba, mukolo wana, ngana kukufa yo kozala te. Papa limisa ngai na kozangisa ngai te na le 16 août papa Kayombo azalaki te donc doute ezalaki nani papa Kayombo azalaka te me lokola papa Nzinga ayebaka likambo wana papa Nzinga ntango papa ayebisi biso ya kozala lisusu te suka nga labi papa lokola kozala lisusu te posiko kozala lisusu te kasi bokanga bavalise tokende Kinshasa papa bo papa alobi soki na nzela epe soki na esika nyonso oyo nakotikela molimo bokontinika na Kinshasa bozonga nkamba te mpo nga alobaki soki evoya ndenge ezala na nzela papa na kati ya ndako nde malamu tosalela kaka te fona kende kaka Kinshasa soki mpe ekutilinga na Kinshasa mpo nazaka meme mokonzi ya monene oyo leta ayebi ndenge nini leta aoya kotielanga bafleur fo kaka na Kinshasa nzoto euta awa ekende Kinshasa pongezonga ce soir bon toyokani papa Nzinga sikonde asengelaka bolimbisi na papa Kayombo kanisa papa Kayombo amoni pasi mingi mpona yo depuis 1989 sikoyo ekomi na biso presque 11 ans alamu papa okanisela mpe ye mbanza kadi ambuko ngwidi bajohn tozalaki wana basimeo tozalaki na bango wana nde suka nde papa mfuma Mbanza ayebisi papa Simoki Mbangu kiangani na papa Solo bino bokende kokota na mozole bokende kosambela papa Jetu yokota na chambre bavalise obongisa bavalise tokokende na yango bino papa
John na Simeo bokende sika bokofanda ka bobongisa bavalizi na bino. Yo Mbenza na Papa Nzinga botikala awo. Pango tango babimi bakamfambanza na miso Papa Nzinga atuni ngai. Mbenza diambulinga yakutela naso alende muno papa si alenda. Nkia diambu atuni ngalikambo nini. Kana robina papa ete bino papa boloba ki ete soki papa yo zate na babumunyo so misato tozwa mwana moko oyo kopona oyo bakoyingela bino sikoyo yo Mbenza oyebi ndenge tobongisaki sekutu ava makambo nyonso wana papa Mfumambanza azui papa Arma akotisie mausolée na le 14 août wala na l'an 2001 akotisie mausolée. Papa Mbenza azalepte oyo ezakaka ya yomoko azui papa Solo date wana linazobosa na papa Solo taro date komaki na wana papa Mfumambanza ayebisiyeke ngeye ndoyi mbazi muna 5h wiza ku parade sambu vokimeni mukilongo tokota yako. Donc papa Solo aye pendant 5h atosi ndako nzambe bimi meloko la papa azwaki mwa repo yepe a profiter akende kosokola na ngombe ko kende gazo kenda kota douche boye papa Mfumambanza asi abimi aye ko fanda liboso ya residence awo. O papa Solo wakota papa Solo akendaki na ndako po abongama akende kosokola papa Mbenza nde azali awa diambulika dia Mbenza kulikambo eza ya Mbenza te ezali kaka ya ye papa Solo nangai bon batindi shalai oyo aza kura paina bango SBC batindi akiko kuti da douche fandi batindi sususiro ya mususu papa Mbenza zabi te bino boye bitelika mwana zo bongisa azo prepare nde bana te bakotaka siku kuna nde papa Solo akiko sengila eke papa toyebi ndenge nini oza kosala me kanisila mpe papa Paul ye mpe aya kokota mozole o nyonso nga nazoloba eza ya solo likambo ya tata Nzambe soki obuki lukuta nini koyela me oyo nga nazobimisa ya solo papa Solo ntango babimi sikoyo ntango azosengela papa Paul papa Mfumambanza ayebisi ye momo mauta azolangi ye kamomoko oyo oza kosenga yango te oyo nga naza kosala nde yango me papa Solo atungisaka papa Mfumambanza te papa Mfumambanza ayaki kondima kebengisa ye abimilaka na nzela ya kabina ntango akomi awa papa Solo ayeko informe papa Mfumambanza eke papa Paul wezi kasi papa Mfumambanza abi bobongama kolo wana bongama naye moko papa Solo naye papa Paul me papa Paul na monoko na ye alobi eke papa Solo papa Mbenza bozala batemoin ngai likambo oyo papa azokotisela nga mozole euti na motema na ngai te papa Solo yo moto oza koforce ngai papa Paul c'est vrai avant akota mozole azalaki na hésitation makasi bon tokoti quand même tomikomelaka sika nzoto papa Simoki Mbangu ezali te mopepa ndenge wana mbanga na mozole papa Mfumambanza agali na kati na mozole tata 3 fois tata ubaloloka
bana kakabena bamatavanga kabakizeko tobimaka mopepe wane bimitili banda batu elaki na 10h mokolo wana batu nyonso bazalaki na libanda batu likambo nini oyo papa Paul azokolanda nga papa Solo yo moto olukilinga makambo oyo ngai nalingaki na ngai te mais papa Solo yo moto olukilinga makambo oyo papa Solo alobika bon courage ekosala ta eloko moko te papa José ntango ayuki likambo na Kinshasa ye mpe esepilisaki ye te ayaka mbangu mais papa Mbenza pwana nini moto alingi na ye te boforce ngai te est-ce que papa asiliki te na papa esali ye mapasi kasi na kati na mozole papa agangi alobi papa Simoki Mbango alimisa biso bana pamba te oyo biso bana tozali kosala tozali komiyeba te soki biso tozali banani nde nazongaki mwasi na moke ndenge nini esalelaki ali nde sikoyo na mokolo wana ya le 16 août na 4h du matin nde papa Mfuma Mbanza ekotuna ngai eske oyebi ndenge nabongiselaki papa nayebi ndenge nabongiselaki oyebi na miso papa Nzinga bana boni bokotikala bakotambusa bino na papa misato ezali nani na nani na papa ndenge olobaki papa Simoki Mbango ngani ye akozala liboso pe papa Arma ya kolanda me ye afandela na Kinshasa bongo nde papa Solo akofanda na papa Simoki Mbango ngani awa na Nkamba est-ce que obosa na ngai papa de bosa na degni papa za ko assiste ngai ti tokangi bisaka batina mutuka tobandi kokende tokomi na nsala awa to ndenge tokendelaka na kati ya mutuka chauffeur papa Citra na liboso papa Nzinga biso na katikati na ye moko papa tuchaki na katikati papa Solo côté gauche nga côté droite papa na katikati na simane papa John na papa Simeo tokomi na nsala wana nde esika papa Matumunu ye ayaka mardi awa na Nkamba kopose papa Mbanza question eke ndenge balobaka yo oza nkolo Yesu eske eza ya solo obe babambaka yo kaka kikolo Yesu yango Papa Mbanza alobi ete yaka mokolo ya jeudi na 10h donc jeudi le 16 août yaka mokolo wana na 10h ata okuti nga te okuta papa Simoki Mbango kiangani ya kopesa yo eya ntango tokomi na ndako na ye tobimaka na ba 7h juste tokomi na ndako na ye wana asiko papa Mfuma Mbanza abandi atomboli loboko a droite azopesa nga mbote bon nga nakanisaki ete papa aza kosenga ngai ceinture ya sécurité po ete asapuye nango nga nazwi ceinture ya sécurité napesi papa Mfuma Mbanza te nasimbi liboko teita ozokoma na se wana atiki ye papa Matumunu wana mpe nzoka nde abongami azoya awa na Nkamba akoma awa yo papa Mfuma Mbanza abimi ye ntango ayoki ndenge wana aloba lokola alobaki nga soki naza te papa Simoki Mbango ngani azali tiketi nazela papa Simoki Mbango ngani azeli ntango tokomi sikoyo na Kimaza oyo ya Nzundu sikoyo papa Mfuma Mbanza apesi nga susu loboko
tanga pesinga loboko na simbi papa solo pe asimbi totalani natuni papa solo sentir ndenge nini papa solo monike nzota papa ekomi pio makasi topusa papa nzinga atoni nini tomoni papa ontire nzoto ekomi pio ye papa mpe azotala biso kaka topusa na liboso toluka place ya bien po ete totelema toyeba peut-être soki likambo nini nde tokomaki wana na kiemba ntango tokomi wana to nyonso wana eza kosala nga rappel eke ntango papa kotika biso ntango tokozonga bitumba ekozala nga nakobanga te nakoloba ndenge papa atikelaki biso tokomi na kiemba wana totelemi papa nzinga akiti nga mpe nafungoli portiere po ete totuna papa so balingi nini papa olingi nini papa asalinga sini kepesanga mai mbala moko nazwi molangi ya mai ya nkamba ntango nazwi molangi ya mai ya nkamba ndenge ya pitini na biso ezalaka mpona kopesa mai ya nkamba na motu fo kobondela ngai mpe nabondelaki ntango nasilisi kobondela namelisi papa litanga ya liboso ya mibale mpe ya misato ndenge molimo oyaki kobima papa nzinga asalisi te apanike nayebi te kopanike te mpo na nsima jupe ezalaki na nsima na biso mama nsalulu azalaki na mama nkwakiati bamama soki bayoki donc panique na nzela boye kozala mpasi na ndenge tokangaki motuka destination Kinshasa kokoma na Kinshasa alerte yeba ezalaki ndenge papa azokokoma tokomi topesi kaka signe basurveillant honneur fakir tobika papa akota nanu na ndako bongo nde akobima soki ndenge wana na ndenge mpe tozongaki na nzoto papa tofandi beko esalaki soki 5 jours tobandaki kowela kaka nani akozala mais dès le premier jour bayaya batuni papa mfumu banza atikaki koloba nini biso nyonso minoko ya kokangama papa azako shosho alibi mbenza loba makambo na bite ngai te papa solo papa mbenza aloba kaka ngai mpe kopanza te me nalobi batata ndenge batikilaki likambo yango ngai lokola nake mosika mpona nini likambo yango niyebelaki yango banda batata ndenge babandaki koyebisa ngai me nagardaki toujours secret spirituel wana elelo oyo lokola likambo yango eza kobimisa bitumba yango aboyi na ngai nazalaki témoin ke likambo ke fandi na ye kaka donc bokolimisa nga bandeko nakemwa mosika donc likambo nde ezalelaki ndenge wana mpona silisa koloba ete papa Fumalongo papa Simoki Mbango kiangani baza kobundisa yo na likambo oyo papa diangenda toyoki message na ye babundisaki ye mais asi décourageaki te nao papa mpe kose décourage te oyo bana na yo baza na nsima na yo bazali donc bon courage papa nasilisi bokomba tata mwana mpe totamaloba papa mbenza apeshinga courage
Omokili mobimba, omokili mobimba, omokili mobimba, omokili mobimba. Papalongi, papalongi, mokonza bulalongi. Boya to humisaye, boya to yembelaye, boya to kumisaye, boya to oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah, oh yeah 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 yeah. Omokili mobimba, omokili mobimba. Omokili mobimba, omokili mobimba, omokili mobimba. Litanga moko na ebale mokili, litanga moko na ebale mokili, litanga moko na ebale mokili. Papa Longe, Papa Longe, mokonza bula longe, mokonza bula longe. Uma wewe, uma wewe, uma wewe, uma wewe, uma wewe, uma wewe, uma wewe. Uma wewe Kore kioyo Ewa wawa Ewa Ewa wawa Ewa Awa kaka Aya pepa 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 Omokili mobimba, omokili mobimba, omokili mobimba, omokili mobimba. Oh Papa Longe, Papa Longe, mokonza bula longe. Ale, ale, ale. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Oh yeah! Papa Simo Kimbangu Kiangani. Oh yeah! Papa Simo Kimbangu Kiangani. Oh yeah! Papa Simo Kimbangu Kiangani. Manabera, Wazola, Marebizola, Kakayaka. Ndiampu bila bango papa, bila bango, bila bango, bila bango, ndiampu bila bango. Jampu jabe jata jafaradi. Bila bango, bila bango, bila bango. La kombo tata mwana pe tata molimo santo. Papa Mbenza lobi nyonso. Ngana ebadeli na lobaki likambo ya tata Nzambe babundisaka yango. Lelo bozolobaki na lati veste. Na ntango ya kolonize na banani baitaliano bilamba bazali kolata ntango wana ye alataki yango. Bazalaki baesclave. Tuyependa papa Fumba Longo, papa Fumba Mbazo, papa Kimbangu, bubu wana, esclave. Lata kiliputa, teni na bango wazako lata. Te tango ba papa, wazako lata même teni, ba kilote, ba nini, tout ça, simple.
pour bazaki ba esclave. Tant toujours qui dit panda, d'être là avec ba costume, tout comme libre. Bon, bon, côté. Ti les loyo. Faut qu'on base dans le coup la bosse na qui muke. Dans le bibo sambe là, tout le monde sambe. Il y a quand na kilote. Fait les aki a pour nene wa, elle est 6 ans. Papa faut alors alors oh mais muta bon aussi ici la qui il a ta kilote la kilote on est traîné dans bisoba ok la classe de kilote zone de kilote tu papa c'est qui papa faut alors alors bête non pour mon abisso ici là ta na malade mon colo papa faut en bas à la ta cravate kambe ningani. Donc, mon abisso est si la qui t'a moi. Et ça, vous êtes, hein? Il y a un costume. Est-ce que dans la prison? Tous les lieux de réalité. Ndema Kabotolobi, Pitumba. Papa qui m'a coupé ma bonne sakia. Kamba oyo toujours komona ezalaki mboka ye asengi bato ya nkamba babima ye atikala mosala ya tata nzambe bamosusu wi bamosusu non suka mama moko alobaki ke yo otikala biso tokende Papa Mbenza mtebi kombo na ye. Nani? Mama Ngunga Kinene. Mkura kufaki mwalimu na ye kenda kilikolo. Yende andimaki pawaki mbango tikala. Alors totali. Oyo ba mise ba ya na fête et 6 juin ba benga ka ba nyonso na kamba panda tango na itikala ki vide l'état ye moko zo contrôler kamba biso beto ya kokutango oyo ba mindele bazaki ko surveiller kamba moto akota te na ba papa ba mama boyo ba bimaki bazaki na ngombe ngitroka décision à l'état te 40 ans ngomba tango ebimi batule bazongi to ba bunisa kitata kimbango et on continue ba papa bana kaze ba papa kimbango ba bunisa ki ba papa bongo be bongote oui, l'histoire de oui, et l'Europe, on va jouer sa famille. Kasi, n'a évité l'État, on va trouver que tout ça, on bombarde un camp par force. L'État a évité à l'éviter, bisous tous autres à l'État. Pendant que la babounisha nkamba o nyuso papa Mbenza za lobi eza ya solo kama malamu babounisha yango oyoki biso to kenda na l'état te soki président bengi biso ngana kendaka na papa za ke ba bureau nyonso kuna pesa sango ya mabe te tozali wana te mais soki totali eza na bible yango na bengi pasteur azali awa na ntango ya Solomon batribu bazalaki boni bazalaki 12 oyo babimaki tribu bazalaki boni oyo babimaki 10 oyo batikalaki combien 2 makambo tozomona lelo nde yango wana na kala ezalaka lelo mpe ezali mpona kaka Yerusalem soki omoni place wana pa pasteur
Tangaron. Toyibi ke lelo défilé ya nini kado trésor public vente mais eux ils posent un nécessaire c'est nécessaire na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci tata Molimo Centre na kopesa biso maloba ya kokabwana ya libota ya bana Israël na mabota zomi na mibale. Tokotanga na 1 roi chapitre 12. Bino bokoke otanga mobimba pote bozwa makanisi. Ba biso pona ngonga tozali kotanga na o mokonzi lingoba pesa ki mokonzi bule na 1 roi chapitre 12 tokiti na verset 22 na verset 24. Mais bino botanga nyonso pote bozwa boyebi. Kasi Nzambe atindi maloba na prophète Shemaya alobi loba na Roboam mwana ya Salomo mokonzi ya Yuda mpe na bato nyonso ya libota na Yuda mpe ya Benjamin ete Yahweh alobi boye bokende kobundisa bandeko na bino ya Israel te moto na moto azonga na ndako na ye pamba te ngai moto natindi esala mabongo. Bato ya libota ya Yuda mpe ya Benjamin bandimi maloba ya Yahweh mpe bazongi bipai na bango ndenge Yahweh alobaki. Na kati na histoire kuna ezali donc temps bakabwanaki bana nyonso bazalaki sima Roboam balingaki kosala lisanga pote bakende kobundisa ba oyo bakendeki kuna na likolo la Samaria pona na sima ya Jeroboam. Mende Nzambe ayi kopesa révélation abi bokende te ngai nde nalingi esala mabongo moto na mutu azonga na ndako na ye. Voilà papa itika wana nde bango batanga mobiba po bayeba bososoli na yango. Na komona tata mwana tata Molimo Centre tata Kimbangu ya solo ayebisaki na papa Diangenda ete lingomba ekokabwana. Papa Diangenda akotaki beko abondelaki ezalaki abani yango na plateau de Bateke ti akenaki nango na Braza abondeli makasi kasi papa Kimbangu alobi c'est incontournable wana alobaki beaucoup na français c'est incontournable ekosale makaka yango wana mpe likambo yango esalami tata Nzambe ayebi yango ezali likambo ya bonzoto te mais ezali likambo ya molimo yango wana mpe totangi yango na Bible ezalaka na bana na Israël 10 tribus bakenaki balandaki Jeroboam bakei na bokuna na système na Samari tango bakenaki kuna likambo ekenaki komonana na bango kaka ndenge mpe biso tozali awa kuna bakei kosala lokola Yerusalem na bango basali ekeko na bango tabernacle na bango kuna na Bethel nde likambo wana bake kosala ya bango kuna lokola le double nde Nzambe apekisaki likambo wana esika ya bule ezali kaka moko na Yerusalem ape bino bokoki kosala yango te ndenge mpe biso tozali awa Yerusalem nkamba ezali awa eba mosusu mpe bakoki kotia temple na bango balingi basala lisusu kaka ya bango makambo kaka yango ezalaki yango mpe ezali wana ezali likambo ya kokamwa te pona kosilisa papa avec votre autorisation totangi kaka chapitre moko oyo eleki awa chapitre yango ezali na Apocalypse chapitre 13 verset 5 à 6 olibisa biso pona temps tokotanga kaka tozana ba commentaire molai te. Apocalypse chapitre 13 verset 5 à 6.
Na kombo la tata na mwana pe tata molimo santo nde totangi mokanda ya Apocalypse to emoniseli ya Yohani na mokapo ya zomi na misato nzela ya mitano kino ya motoba. Apocalypse chapitre 13 verset 5 à 6, c'est ça? Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Nyama ezwi nzela ya koloba makambo ya lofundu mpe ya kochola nzambe. Ezwi bokonzi ya kosala mosala na yango mbula misatu na ndambo. Ebandi kochola nzambe mpe bokonzi na ye na ndaku ye avandaka. Mpe ba oyo bazalaka epai na ye na likolo. Référence Moussousou dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 37, verset 23. Papa Mkomambanza asile koloba nyonso. Makambo oyo ekomama esengeli eko kisama. Ezali makambo esi ekomama ete nzambe na tango na suka bakofinga ye bakotuka ye epe mboka na ye esika ye avandi bakofinga yango bakotuka yango. Esaïe alobaka yango na Esaïe te tokamati kaka 37 verset 23 et puis awa pe na Apocalypse chapitre emoniseli na Yohane mokapo ya 13 ti tokamati na 5-6 ekomama papa. Donc soko bafingi yo soko batuki yo ezali signe de temps pona koloba ete bilaka ezali kokenda na kokokisama. Donc ekoki kokosama te. Donc so bafingi yo batoki yo ndenge bazali kosala ezali liseke ezali kosala mosala na yango na ngonga na yango bakomi wana 3 ans et demi 42 mois. Uta yo olobaki ete tobandi na 0 sikaboye nde programme wana eza na kati na Bible période wana yo lobi tango kaka yo lobi tango na Jacob esili sikoboye tokomi na tango ya Esau tango yo lobi bobongama tozali kokota mokili mwasika yango na liseke nyama na yauli asilikeli yo azali kofingaka yo kucholaka yo mpona nini na bana na bilemo na nguba ya malamu ekeka na poso nde ekomama 3 ans et demi. Yo moto pesi biso révélation ya chiffre 3, chiffre 5 et chiffre 15. Papa Diangue na lobaki yango. Tango papa Diangue na lobi yango na libonde la lobi papa nangai moko na yebite na ba. Yo moko tata lakisa bango chiffre 3, chiffre 5, chiffre 15 et lobi nini. Yo nde tata moto yoko lakisa biso yango chiffre 3, chiffre 5 et chiffre 15. Nde okolobi na biso ça fait 23 ans. Na 23 ans wana ti toyoko koma na 2023 olobi to komi na 0 ezala ki période de transition. Et puis ezali pe na 1260 jours ndenge pe ekomami na ba chapitre ezali belé poto soit tenté. Monto alakisi biso yango tata yango azali wapi? Yo moto pesi biso révélation wana nyos. Et na tango wana basakola ki okofingama okocholama okotukama papa tolobika aboya papa Mfumambanza asilisi makambo nyos. Gédéon tango ya zalaki ne tomba bafingi e batuki ya lobi yo lingi ko libérer ba Madianite. Est-ce que yo zananguya biso pe bafinga ki Gédéon apesa kaka réponse kaka moko ya mokuse yango ezali na Juge chapitre 8 verset 7. Alobi na bango alobi je ne vais pas m'occuper de vous. Nakende nano soko na silisi na zera na talumuna soko na kangi bango allez nakoya kozonga tango nga nakozonga je vais m'occuper de vous. Donc ici kabiso to komi ezali etumana yo papa na kena musika te bato nyonso bayebi Bible bazali na profondeur bayebi ke tozali lisusu musika na bataille ya Armageddon te. Bataille d'Armageddon yo lobaki na biso bawe bazali kosala nini baza kozonga bokabwani ya chaussette bleue na chaussette noire aussi olobaki yango
baoyo bayaki awa le 10 mai paralytique handicapé okotisi namona nano likambo wana te papa le 10 mai handicapé bakoti na kilongo papa mfuma mbanza mona pasi ya ndenge na kosakana il faut atomola handicapé ti akene mpo asimba nzoto na yo kuna na kilongo bandicapé basinye balobi ale toka bwana kaka sika boye ekomi Pretoria ya koreki pe balobi ale tosal boti pe signature ezalaki boye te basi signature abi toka bwana kaka ebandaki kuna te toyo kosuka kaka donc papa tokomisa biso na bilaka ntango tokokoma kuna maseke wana soko biso tosilisi kuna maseke wana on va s'occuper de ça après eza boye te bamaseke bamakambo wana nyonso on va s'occuper de ça de près en avant totonga Yerusalem toke na liboso ekomi lokola distraction balingi kodistraire nzambe mpe bakoki kodistraire te balingi kodistraire kaka bana mpona baya na bareseau sociaux wana ezali maseke ekomama tokende kaka soko tosilisi etoma oyo nsima nango na nsima on va s'occuper de ce genre de gédéon alobaki yango kaka nazalaki nango nakoma tata mwana molio mosantu. Merci Kolo. Dans Matthieu chapitre 24 verset 15 balobi, lorsque vous aurez vu la désolation sur Jérusalem, oyazali kotanga ayebantina. Tant bokomona ke libebi ekoti na Yerusalemi, boyeba ke likamongo ekomi na nini na suka. Donc bato ba kotisi libebi ko finga nzambe avani likiti ya Yerusalem, yeba te likamona bise sali nini ekomi na suka. Ozala mayele asala nini? Kolo totelisi maloba na biso. Toyoki yango. Tata mama yako salinya. Zambia pungu. Kode puanga lutambi woshisa mutali yembi. Kuwamba de ngombi totuka baketu mundembi bayagala mugisalu gendu ndomba. Mukamba wokamba makande zindinga. Kungombia kazola kozolila minderi ye mindembu kimbangu kisina getsamba wo muhanga mikandya nzambi wahanga zulu yeto biba byose mundinga wotubumba mukyawu gifanusi yabulo munga lukumu kolokonzo kolongolu tata mama tata utyama kuni ulunga mbao abetu yeyembi akuputukuto tukalangala ngongo munjira tomu wane abetu yeyembi kuputukuto tukalangala ngongo munjira tomu wanya akaka kimbangu akaka yokota kota kwako mutekulo nzambi punguma weshe kana akaka yokota kota kwako mutekulo nzambi punguma weshe kana abakulwa matonde pesi bekusa kutula na papa mpumwa mbanza ukolo Yesu yaya metuba nyonso merci kaka mpumwa Yesu merci mpumwa Yesu yoto angemetu likambo yo papa Simo Kimbangu kyangani bana bayeba bayoka toloba papa mpumwa mbanza lobi témoin azaka likambo toloba vérité likambo ndenge ezali lelo tokomi na kilelo kilelo nde ebebisi bajene kilelo nde ezongisi bato nyonso nsima me likambo oyo tozonga na bunkoko na biso papa Simo Kimbangu kyangani tangu yo omemaki bakoko na biso kuna na Babylone okabolaki bato otindi bato bamosusu bakoti na Europe bamosusu bakoti na Asie bamosusu bakei na Australie tangu wana bokuela bokonzi eyaki tangu bakia kusala Tour de Babel yo papa Simo Kimbangu kyangani kimbangiso ye nzambe oyo bozali komona ya lelo te yende bandeli yende suka mususu azate boyoka po boyeba ye keza ye mutu akosa bino bajeni te bajeni bokenda gauche te bajeni bokenda droite te yeyo mususu azate olongolaka bakoko na biso tangu wana tangu boye kokoma na numero na bakoko nyonso na patalame
kuna na mabele ya bashindangari na bashindangari kuna esika bayembi la kinzembo betu yeyembi akuputukuto tukanda ngala ngongo munjira tomu betu yeyembi kuputukuto nzambya pungu kole kwanga lutambi butari bongela meso yeyo nzambya pungu mukiri mobimba bazami bale nzambya pungu azakaka yemoko yeyo na Amerika nzambya pungu kole kwanga lutambi butari yembi azalakate na Europe nzambya pungu kole kwanga lutambi butari yembi azalakate na Asia nzambya pungu kole kwanga lutambi butari yembi azalakate na Australia nzambya pungu kole kwanga lutambi butari yembi azalakate azakaka moko wasala mukirimo bimbo asala biso yeyo bajene tangu wano yaki kozongisa bango kuna batikala kuwela bitumba botikala nde batikala ki mabota nyonso wana batikala ki kuna na Babylon ozongisa ki bakoko na biso ti na mbanza Kongo tango komi na mbanza Kongo kuna siko saki kimpa asali kimpa wana bungi bakoko baluki ndaku yangoyo bongo siko nzambya pungu yembe akeyi wapi baluki nde sika bayaki ko sala bunkoko oyo wana tolobi wana baye ba tourner babeti koko akaga yokota kota kwako mutekulo nzambya pungu tangu mbala misato ekoki ndako ye kofunga baye komona papa kisolokele nzambe tata bazali komona yeyo mususu azate bokene koluka ye wapi te yeyo papa limbisa kaka lemvuko yeyo baye komona papa kisolokele papa lelungana papa lengenda kuntima nini ngai da Diego zongi sabino sika koko na bino Adam na Eva zalaki mesikoyo ngai na zongi na mboka na ngai mboka na ye wapi na zongi na nkamba batata ba mama ba jeune mutu akosa bino te nkamba esika nzamba vandaka ezalaka na Amerika te na Europe te na Asie te na Australie te ezalaka kaka awa na Afrika esika tovandi lelo na mabele tovandi ngai na yo nkamba ezali kaka moko esika wana nde bakoko bakangaki likambo na papa Simo Kimbangu yango oyo ki bayembaki wa bana kwelo tuka wa betu bana ba mukamba ya bubwa ya waye mukamba wakamba makande yezindi awa tozaye kolo moko bikolo nyonso te wana na muno kwamboka mukamba wakamba makande zindinga biso te kungombia kazola kozolile na minderi ye mindembo bikolo nyonso bazako yate bazako ye epa ya nani nzambe pungu bongela meso yeyo akaka papa mfumu alongo alobaki boye na 1992 papa mfumu alongo alobi tangu papa akoya kozonga tata na biso tangu tokozala biso na bunzoto oyo te tata oyo abota biso alobaki yango na biso bankole bana nkole nyonso bazali awa baza koyoka batata oyo akala na bamama ya kala oyo tozalaki na 1992 kuna na centre esika papa azalaki bokanga minoko te bana nkole loba verite esika tozali toyebisa bana babunga te papa yebisaki biso tango biso tokozala na bunzoto oyo te oyo akoya na sima tata na biso yende mokonzi na bino bankole tangu wana papa oya kozonga bitumba na ye koleka ya 1921 siko bitumba bo emonana be emonani te yango te kasi bankole bolemba te na ba jeune mabondeli tata akolonga tangu wana aye kokata likambu me batu bakobundisa ye yango wana papa dodokolo dia kunzambia pungule mvuka batu wana kuna biso tovandi kuna na Kinshasa na komide munga fula kuna na Kimwenza toye balobi biso watu kusala nyonso pwete bulu ekota pamba te papa Simo Kimbangu kyanga akeko bebisa bokonzi na biso nyonso batu nyonso ya magie ya kisi ya ndoki ya nani bokonzi na bango kuna na poto parce que mukiri mobimbo même Afrique makasi na bango na poto kuna papa okei obwaki donc
obi ebebisi biloko na bango nyonso yango wana balobi biso kuna mwato ya ezate bino nyonso boza kuna na Afrique bosangana boza na kote na biso bobundisa nkamba yango bazali papa nzambe ozate kobanga te yo oza nzambe okotikala nzambe nzambe apungu kole panga lutambi butali yebi bogala meso simba meka yandikele merci. Député Papa Paz, kuzala molai te to rosa chisa. Okombo ya tata mwana petata mulimo santo. Tata simuki makangani. Mwana nzinga. Tata simuki makangani. Mwana nzinga. Fuma ngoyo. Tekono nzinga. Papa koreki ya nivo kuniho nyingiko kukenda lalako kenda zonga za kunda sizi vananga munza. Papa excuse limisa biso mama bitumba oyo bandikala ndenge papa mbenza uti koloba papa songa nzira bango balobi résolution wana lukuta papa wana lukuta parce que nakozonga nsima en 1995 na 95 papa solo akimaka awa bayebi yango te papa solo abongami po te azonga poto ake Kinshasa